président Bokulaka a lancé un message moi sur Facebook et non, on va tout suspendre. Bon, on a lancé un message que non, on a révoqué. Et là, on a lancé un la population, on a confiance à la colonie parce que la colonie, ils allaient association, ils allaient à Moutouté. La colonie, c'est pour tout, pour les habitants sur les Congolais. Salut Bande Koubalandi, émission Main Libre présentée par votre animateur Jimmy Loupeza. Na site na bino na www.cleboa.com. Toyoki numu na kati ya terrain ya mwana to kiti na se to kiti to passer bino message o ezoleka na kati ya Maroc na kati ya colonie na biso. Yango to kitek na terrain. Tokutana mutu moko oyo akopasser bino message to yebiete biso na bino nde tokoyeba ye ensemble na bino. Bonjour frère Freddy Bena. Ouais, bonjour Ndeko. Tomoni na Facebook, vous lancez un message, yo olongoli président ya colonie. Tolingi toyeba yo zali nani. Bon, merci beaucoup la parole. Donc, on a perdu la meilleure vie là-bas, compatriotes congolais, et puis bonne année 2015. Moi, j'ai chargé de discipline de la sécurité de la communauté congolaise à Maroc. Donc voilà quoi. C'est bon, tolingi toyeba. Et là, on a ngolo na peuple congolais au bazar na Maroc. O bazo lando siko na oyo toyoki nungu et passer siko message nini ko passer bango lelo poto yeba nini keleka. Bon, ezala que non bon président Bokulaka a lancé un message moi sur Facebook et non on va tout suspendre ngai. Bon, on a peine lancé un message que non on a révoqué suite à plusieurs abus et donc c'est que là faut lobby les gars niveau ambassade na pesa rapport na alors réponse ba pesa ngai yango na roya siko na senga bino media boya na bimission sous na poisa pour communauté congolaise nous soyez au courant ba pourquoi na révoquer na suspendre était mais na révoquer na niveau communauté congolaise parce que tout ça dit 6 mois depuis tout ça pouvoir donc na monument rien de spécial donc ma merde on a mis maintenant un rapport au niveau colonie et na niveau ambassade pardon après 6 mois tu as dit ngai mogo na kenda na Congolais na transition tout en étant sous quand nini pour mander zaka ya inane voilà ya mwana nde toloba na bino kaka mama na biso aleki mama na bino na kulamba masolo boisala ka koto oyo po boyeba tozana minga koloba te toningi loba ta mwa muke na peuple oyo bazoyo ka o lobi ata mwa muke esala ta mwa bien po tozozela message tokoya pe toujours na oyo lobi bon là on sait la population bazaka na confiance à colonie parce que colonie ils allaient association ils allaient à Moutouté. Colonie c'est pour tout pour la bino sur les Congolais. Alors donc et là on sait dans la bino bon vous avez confiance là donc quand on lobby dans l'ambassade on a dit que bon ça de citer parce que on a un vrai message où dans niveau ambassade où il y a au Congolais surtout calme et puis on a confiance à colonie. Donc voilà donc on nous sommes bien la minute tout coach on a payé pour que c'est parce que la colonie c'est pour mettre de l'ordre et non pour tout temps dans magui ba malhonnêteté. Voilà, donc on a 5 000 confiance, le beau Zélangaï, tant on a eu l'ambassade dans Zongi, bon, Zongo, man, média, bon, c'est là. Ouais, il y a un autre solo, Elenge, ça la vie, ça va plaisir à toi, Toyoki, Songa Mbeli, toujours, tous ensemble. Toujours Songa Mbeli, chargé de la discipline de la sécurité. Dans ça, on a sécurisé la sécurité des Congolais. Donc, on comprend, donc, on a souci dans la Congolais, dans la Kimia. La limite, bateau, Mike, Bayar, Masola, Bozo, Badon, est-ce qu'il va profiter? Non. Tu as dit qu'ils ont beaucoup de plein, mais tu as dit que ça les choses à ça n'est-ce pas bien quoi voilà. Nous allons monter à Calais, non. Donc vous avez la confiance dans la non les vraies suites sur la côté ambassade na Bimi. Pour moi c'est crédible. Donc quand on ambassade dans Bima bon suite, bon c'est là. C'est bon, merci de Toyoki message papa na biso à lobby. Vous allez toujours brancher, vous allez calmer. Message au Bimi parce que Toyoki nous bon on a ninga mabeti. Vous allez calmer, bokoyoka tout est passé à biso togoya toujours to passer nos messages et ça nous ya kana famille mais boza la calme lobby bokoyeba yango wana émission na biso ya lelo ezalaka pona annonce ya
ya oyo ezopasse na kati ya Maroc bozala toujours branché bokoyeba oyo tuna main libre oyo bozomona réalisateur ya makasi ezaka main libre yango wana matika so mokoto ozali privé na ndenga mokete toana kanda na ndenga mokete yango wana bozala toujours branché na ndenge ya lelo nayebi te maboko na ngai ezali pembe nayebi te kote lelo ndenge nini tokobima mais tokolala a na se